Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, un site le plus suivi de la planète. Donc c'est bien votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, dont je dirais un très grand merci à Boss de Boss, Elo Jamouya, les tout-puissants qui nous suivent depuis Coventry. Donc je reçois pour vous aujourd'hui, selon toujours actualité, donc Armand Mokonzi, donc le petit frère de Karine Mokonzi, Owapi a intégré déjà na Elengi à Congo, donc na absence ya Juvenal Kibala. Armand Mokonzi, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche, papa, bonio. Ouais, santé vraiment qui toko bazo la norme partout dans le monde. Donc les qui vraiment à Karine Mokonzi, la baronne, osape vraiment na moi carnet, ya moi moulaï pe metoko solo lengo. À part ça, boni santé, boni makamboza ko évoluer. Ouais, santé est bien, ma camunion se évolue bien. Quand on a l'andibino, na ma solo bino bosala, on a peine à continuer à l'enga Congo et pas Tracy Mbelenge Pro, la patronne en aïe. Et on a l'andibino, naïe, na mon appendé ni musale zo salema. Donc la mort au côté équipe nationale. Ouais, na côté équipe nationale, Karine Alobina Kota. Talara musala ope sanga na bureau, ezate abi o ya yebika yango wana. Na landa epe. Mais est-ce que Oroko Kababez ndenge Karine Mokonzi ça la Kababez ba délire que batbaye ba marambe belé tout ça. Bon, ils ont un début hein, bato baoye bana bango taka na pembeni la baronne. Hein? Grande sœur ça là quoi. Hein? Mais surtout le yo oye na ba alignement non ndenga be monsieur qui sérieux vraiment logique toye na ba ndenga be monsieur ba maman ba maman ça tout ça là na ba Karine Mokonzi la baronne s'appelle Sarah Sylvie Kabé ya maman sociale donc maman Sylvie Mbembe Paola Schengen et kilo à Londres. Bon ba alignement toye nango nako kindete qui sérieux to qui moins sérieux dans zaka katikati hein musala mwesenga voilà public pe balinga air moko moi elo mo ekota hein air moko mais info zala mais to ke nango likolote quoi mais par rapport toujours à Masolango Armand Mokonzi ba te belé bolanda biso ba bio un bon joueur donc au beta ball au sepelisa surtout ba public au ba kenaka na ba terra ba bono ba musupi ba monopé déjà na stade des martyrs au tiki nora public nora ya football kaka boé au ba junior kabananga au coach motema chimen dior na balé lombele ba trésor poutou donc ba trésor loi donc bazolanda biso ba venanga gotier mascotte. Bon na monde abale mambo eza ebele so na tika ngo ponga mona ebi ba choc pe yaki ebele yango mto sali non na ko zongela lisoko beta balete yango mona tiki na landina nu bino na nzela na bino. Ouais. Ok, mais Armand Mokonzi par rapport à Yango, donc ba fan ya Elenga Congo bazolanda yo, ba Gisèle Zinda, donc ba ya Annie Dembo, ba ya Myriam Mokonzi, ba Lydia Kapaji comme mère chef femme de valeur azolanda biso, donc olobi nini pona ba fan na onyo surtout ba Orlando ya Elenga Congo ainsi que na Del Pirlo Mourinho Cristiano Ronaldo, donc malgré tout donc ba ko trahir mais Chadrick Discoré da bito boa kakaka. Bon, pour na bafana nga o babandolanda nga
bazala kimia bazwa musalo bango bazoluka na tindela na sala bango makambo ya bien hein bazelanga batala bango monde bato ando pesa biso eloko biso to sala place ba défaut eza to bando corriger ka toujours hein bazelanga musala malamu ezali pona bango. Mais Armand Mokonzi aoye internet oye ozalaka déjà marié ou célibataire tout ça? Bon, on a déjà la fiancée, on a moi si on a déjà na moi si on a qui na bala et on va nanda comme responsable cadre de la famille. Ouais, na responsable déjà. À part payer mambo nini, na pétrolier na 600 forage pétrole. Hein, na ebi na payer. Ah le gola ba tetenda ima boko banque donc. Ouais, wana eza ligné, wana eza ba kulutu o bisoto la na musala pétrole quoi. Hein? Toyé à part ça bon mon a rappelé misusu mo na ba station na gérant au mon a rappelé moko na ba perenco na zo forêt pétrole hein boka moité ça na ka maso musala te oui tout métier donc et ça toujours bon toi bana mibali et sengeli na biso to zala vraiment ba responsable. Et alors Armand Mokonzi donc par rapport toujours ya ba actualité yango donc Ferrego la jidenia sorti déjà ko bimisa moko ya ba autre comme c'est déjà moko ya ba nzembo na chemise blanc donc oyo wapi ebimi déjà na ba réseaux sociaux na habité otali yango remarque nini okosa la par là étant chroniqueur ya musique. Bon, Chetani Go là, vraiment, na mamwandoule. Ah, remarque, exactement pour na tali clip en soin aux ana clip wana. Na yembe lui a yembi. Ah non, Chetani Go là, coup de chapeau. Yo pena les padres, hein, na sepeli mingi na clip parce que biso to zarambala mo connecté na groupe na yo moko boye. Tu auras déjà ba information voilà. Ah, oui. Ouais. Et alors mais oyebi pe ke mikolo yo code du peut changer to longwe na 0033 to komi na 0044. Bon, bino nde bato bolaksanga na yebite mais na zoya skoko yebande pa na bino. Par rapport ya ba musicien ba beau frère mo ba pamba ba sala ba émission ba tinel donc maître Yura Zolanda. Wana na moni dégâts eza kuna to yo yebi to changer en page nan. To changer en page. Ouais. Donc merci à trop. Et alors Armand Mokonzi toujours quand na ratsa masolo yango tango talara Karine Mokonzi grande sœur na quand même ça la robe bien. Et ça a un plaisir à trop comme famille peut baza d'accord comment on ndenge yo pe osadere pe na masolo yango. Ouais bazala d'accord parce que musala nyonso epé sa rambongo il faut toujours ko sala hein il faut pas kolanda ka poso toze la ba classe na ndé to stosilisi hein ezo yati to lugana mbongo hein cherchons l'argent to lugambongo quoi to place nyonso moi 10 francs ebima faut to kende musala ndé Karina sala musala na ouais na pesa ke longo nya makasi ouais et puis et puis abenganga conseiller personnel na emoko to monaka yango au conseiller à tout moment. Ouais na conseiller ke mingi parce que na sepela na musala salaka yango nde mutu lelo efutele ndako yango lelo Karine za Karine Mokonzi la baronne grâce à musala na merci mingi grande sœur na sepeli makasi. Mais question moko boetu na mi lelo kana tongo na public ya équipe nationale na public ko pe balingaka famille Mokonzi ya Karine Mokonzi pe partout dans le monde ba lobi boye ba monara mingi Karine Mokonzi ko kende na ba tombe ya Marie Misambo kotika fleur ya ba musicien songolo pakala mais na tombe ya papa oyo abota Karine Mokonzi na tombe omoni wana sala on est cadre que non kuna aza musicienne ya za journaliste baza à peu près monde moko na tombe ya papa ambiso trop de respect pour na okendo sala elo moko boye voilà il faut y a na respect moko ya makasi voilà il faut y a na respect moko ya makasi na ndenga famille ba membre famille bandi masa lelo mo abongo akoya na ngote kaka po aza Karine non eza bien teye mo apesa papa na respect akoya sala lelo mo abongo te menalinga pena bête c'était par rapport à cela Karine Mokonzi za fille moko se respectera très bien elle est vraiment très bien éduquée. Imaginez-vous que papa nazala qui vraiment soldat le général Mokonzi o wapi azala qui vraiment na considération makasi na katsa mboka na biso po Karine Mokonzi akende kotala tombe ya papa nezo senga te ka ke note phobie no boloba botinda te faut koye bango très bien Karine Mokonzi elle a de responsable o wapi ba gerakaye jusqu'à présent. Donc au wapi avant ça les locaux il faut tout na bandeko na ye ba ya pe baleki ba ya Gisèle Zinda to pe sata ba mbote donc na batuto ba sepeli na une très belle émission mkola lelo.
Bon, bambote mingi ezaka na famille mokonzi na pesa bambote bango nyonso, hein, mbote mingi eza pas patron na ngai Tracy Mbelanga pro, yende mbote. Yondo remplacer Juvenal Kibala. Bon, ngana yo remplacer tanga na yo sa musala. Mais Bitumberg Juvenal Aroya. Te asa ne musala ne kan nga osala. Ngana yena nga osala musala so na yo remplacer to beta na même équipe ya za 11 ngana za 7. Voilà. Voilà. Il y a ça la moussa, na nga pena sa moussa na ngai. Hein? Na pesa na mbote mingi kana ba masana nga nyonso balandanga. Hein? Mbote mingi na Sara Bilepo. Hein? Première dame quoi. Hein? Ouais. Ok, merci bien pour nous retrouver donc désormais donc Armand Mokonzi dans la Elengia Congo donc merci aussi donc na Isaac Parker maman Chantal et Mampouya, pourquoi pas Fifi na Suède donc Royal Kinale le ya Willy Moucheni le véritable code mondial, pourquoi pas Lydia Kapajika mère chef femme de valeur, merci à Gotebe les boss des boss donc maman Elisa Litulia 0044 Landry Kadoulou Foutila Liebozo Lambois donc merci à toi. Donc maintenant là je suis là avec Janvier. Donc Janvier Mokonzi donc ma sola on est Janvier. Ouais kitoko pelengrina birie bika jande kinda biso kinda mimi na maluba. Biso to expliquer ne ba réalité avec biso to expliquer ba biso to lokwa armate to ya lokwa ba sango biso to loba ne marambo te. Armand Mokonzi il faut comprendre l'éducation par rapport à famille hein Karine Mokonzi. Sous katala famille Mokonzi bana ba botamina soda Mokonzi faut moins respect ça la biso tellement biso ba pagano. Biso kutu ki soda kutu chango bo biso to tsaka qui soda civil nyo surtout na makamba pete to na ngwa ya kolobaka. Voilà ya koloba ezanini donc Janvier kotala na ba fan tout ya Karine Mokonzi ba lobi ke bazo finga Karine bazo sala boye mais bozo réagir té pour Karine Migola zo lobaka et ça appelle lokoté te biso toko réagir te par rapport à ma solo ana mais ba petit oyo habité kateka ya bateka teka ba petit oyo oya ba mal jeté on a biso to répondre bango par rapport à Karine pour Karine encore qui peut bango te pas niveau à Karine zande mona bango ti et ça le ba petit on a ba memili aussi le ba maniqué aussi le ba commode biso nem to ça argent mais ma même il pas espace na TV yo habité a cause on espace yo bi combien bazo espace na mboko batu ba ya rappeler ne monsieur za la pe kitoko le roi ya Karine Mokonzi muninga na yepe wana commode ça na RTG est-ce que batala que mission au cause on espace mais balanda yo pe batala yo et ça problème était zone espace pour la chaîne na Congo surtout tali na ba chaîne na Congo to cause a plus de 31 32 chaînes mais il faut batala yo le roi dimanche ndé benda ba vanda ba tala benda émission Karine Mokonzi ba vandi bo au sentir benda que dimanche ser na biso mamile la na pointe au tali go ba vejoka au tali boy mais Karine azo pinche sur Janvier donc Mikolo tozana journaliste ka moko o ya yesika parmi nous na milieu de tozo PC toujours ba fleur na ba chance belé Armand Mokonzi donc kolobani pona Armand Mokonzi o wapi déjà na Elengia Congo bokozwa ba émission na ba leader na ba star avec impact na idéologie et puis il a présenté émission en français et en anglais. Ouais, Armand Mokonzi ngane si to vanda ki to développer ki to sola ki bi makamba internet ndenge zala kama prendre internet ezaka par rapport à vitesse pas te bi ke ba biri pe bino botanga nchiki ezala ngo problème te mais il faut que taka na be internet il faut ba internet eza ndenge nini ezateka ki ovandika bo bazo tala on na TVND mso bika na TVND la po to zotala sensible mais internet sensible ezate oko vanda bo ba fingelo tato ko vanda ba fingio moko to yebite par rapport à motema il faut zaka na motema pas biso ba janvier boti to vandi bo bazo fingara biso te sito message na biso na mamfina na ba ana na to vanda ba fingara ngape na réagir na kozongi sela yo pas na côté na nga jamais poto banga ote salara be mission na parler na tinel te na parler faut ça na parler na tinel te na parler biso ko mikolo parler responsable biso soko fini biso to kozongi sela yo biso to zabongo to yebi mais le londe to répondre te mais to pesara ba mbote belé parce que monsieur allait pour na Armand Mokonzi par respect to pesi bambota trop na ya Annie Dembo de Mbela c'est au pesi sous bambote na maman Rosette la fleur d'Hamburg donc depuis Allemagne de Calato trotté azozala déjà na kin donc merci à Willy Moucheni le véritable code mondial les Gauthier les boss des boss et là j'aime il y a le patron de tous les patrons à Coventry
boss aza se moko na Angleterre mobimba likolo tina se yazo contrôler tout. Donc loge mouya y a le tout puissant Shadrach Disquared, le grand caméraman épée à Kolela. Veut dire que Aliata Mikate na Mwamba, il y a Isaac Parker, donc maman Chantal et Mampouya, donc Sylvie Kabeya, maman sociale Audrey Enzola la patronne. Donc Audrey Enzola la patronne, donc merci. Donc tout peut s'en absorber à salutation. Ouais, non, peut s'en salutation. Maman présente maman Germaine Olungo. Maman Germaine Olungo. Tout peut se battre. Tara maman présidente na musique kuna na Paris. Wana maman présente équipe nationale. Sans oublier Isaac Parker na Paris. Tobo sanité masanangai. Gloire en Pinzi, Babi Yonde Makambu, Babi Stema ya Rosaranate na Allemagne. Wana Tobo sanité. C'est le Mukuna. Fiston Libenge. Ledissa Mango Kesha Shakenzu na Bosanité. Tina Mabaya Joe Mabaya na Bosani Binote. Robert Kitoko na Bosani Binote. Tuba na poto nyonso bolanda biso na ebike na poto wana bino bolinga biso to maman Chantal Mampouya osana biso to Bosanité yemoko Junior Mopasa mode passe babi binonde makambo babi poto wana na maboko na babi kilo sur kilo babi mikolo ka Londres. Tobo santé ya Myriam Mokonzi par rapport à Zara. Tu connais l'eng. Tobo santé ya Yemoko Karine Mokonzi 3 fois la baronne. Merci beaucoup à Céléo Mukuna, donc pourquoi pas Isaac Parker, et merci à maman Sylvie Mbembe, Paola Schengen et Kilo à Londres. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température. Et y a mon pépé, Congo température.